bakoko na ngai basambelaka nzambe ya bokasi baboti na nga balakisanga nzela na yo utabo mwana na nga nayebi yo nzambe na nga utabo mwana na nga nayebi yo nzambe na nga. Moment ya méditation toza na ba congé spirituel, toujours na kati ya méditation, toujours na kati ya ba concentration spirituelle. Avant to bimela bino lisusu na ba analyse spirituelle ndenge ezalaka toujours toza na kati ya congé spirituel pona koluka koyeba maye tolobaki maye tobetaki mbela eza kosalema obe ezali kosalema te soki ezali kosalema ba mayele nini tokozwa soki eza kosalema te ba stratégie nini lisusu tokoki kozwa pona koyeba kobongisa musala oyo tokosalaka ya ba analyse spirituelle. J'espère que bisika bozali mingi bazali kotuna mingi pe bazali kokanisa neti papa analyste spirituel Guy Laurent Lobela azali lisusu kosala ba émission te tolingaki toyebisa bino ke tozali papa analyste spirituel Guy Laurent Lobela atiki kosala ba émission te tozali mais tozali na méditation très approfondie oyo ko permettre biso to se ressourcer to charger lisusu ba batterie par rapport ya musala oyo tosalaka nde toyebisaka bino tosalaka musala oyo mpona kosepelisa bato te kasi mpona kosepelisa tata nzambe. Donc lokola nzambe asengi na biso ete tomeka kozala na méditation totala maye tolobaki eske ezali kosalema maye tolobaki eske changement ezali maye tolobaki eske ba ange babandaki ko comprendre yango eske ba ange bazali ko comprendre yango. Donc voilà raison pour laquelle tozali na méditation pour na kosala observation spirituelle, hein? Observation spirituelle mate ya o tozali koteya eske bato bazali ko comprendre ba message na biso eske bato bazali ko comprendre eske ezali ko se réaliser. À partir ya wana tokoyeba s'il s'agit ya ko améliorer ba stratégie spirituelle ou ko permettre biso to banda lisusu avec force. Donc voilà yango toza na méditation ya makasi na makambo nanga nyonso natiaka kimbangu ndeliboso esika mayele na ngai masuki yayo ebandi pwete ozali nzambe utabo mwana nanga nayebi yo nzambe nanga ekolo kokotali kambo nanga. Voilà batata ba maman nzambe akota likambo na biso bakimbongiste nzambe akota likambo na biso bakimbongiste tamulai peuple africain, peuple noir et particulièrement biso bakimbangiste toumeli na pasi na biso banda na tango ya tata Simo Kimbangu bakoko na biso bakangami bakoko mikala bakangami déportation donc ba martyr pe belé tout ça batata na biso pe bakangami natina mosusu te natina kaka ya likambo oyo ya tata Simo Kimbangu yango moni biso tolingaka tosala musala oyo na ndenge ya sembo na ndenge ya solo enzambe pe apesi biso mayele ya kososola ndenge tolobaka na kati ya émission les analyses spirituelles ya kososola mabena malamu tosalaka makambo pona kosepelisa bato ya mokili te kasi pona kosepelisa tata nzambe
moment ya méditation ezali, moment ya concentration ezali, moment ya ba message ezali, moment ya mateya ezali. Pour le moment tozali koluka Nzambe alakisa biso na solo pe na bozindo maye tolobaki ezali kosalema esalemaki. Est-ce que ezali ba solo, ezali solo ou bien ezali solo te? Maye tolobaki ezali makambo ya lokuta ou bien ezali ya solo? Et soki ezali ya solo, changement ezali esika nini? Esika nini changement ezali te? Ndenge nini tokoki kosala po ete to améliorer lolenge na biso ya kolobela, ya kopesela message, ya kopesela ba analyse na biso po ete baye bakoyokaka biso, ba comprendre yango na sens ya malamu oyo eko permettre pe bango baye bakobongwana pe ko changer bizaleli na bango. Batata ba mama mingi bazali kobenga biso balobi papa analyse spirituel ozali koyoka na lisusu te, leki na yo ya mwasi balenda, leki na yo ya mwasi balenda akomi kosala ba émission, azali ko franchir ba niveau, akomi tina niveau boye tina étape boye. Voilà, biso tolobaki yango balenda azaki mbongiste te, to prouvaki contraire, tolakisaki na bino ete nyonso oyo balenda azali kosala ezali na bato nde bazali kopesa ye. Balenda atikalaki kokula te, balenda esika autaki aye na Lingomba, après koya Lingomba azalaki na mission. Mission na ye ezalaki ko dévaloriser œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Ba montage, ba makambo ya ndenge na ndenge, ba masolo ya ndenge na ndenge, tandis que nyonso oyo balenda bandi kosala ezali contraire na doctrine na biso. Alors Nzambe apesaki biso mayele ya kolakisa bino ete balenda na ba recherche na biso, na ba travail na biso, na ba analyse na biso, tolakisaki bino ba image ya mosika ya kolakisa bino esika nini mama na biso mama balenda utaki me mingi bandimaki te. Donc lokola bandimaki te, biso na bino tozali kotala toyeba na bozindo maye biso tolobaki na maye mama balenda zali kosala, est-ce que tozalaki na raison ou bien tozalaki na raison te? Mikolo ekoya pe tango tokobima tokolobela pe lisusu a profondeur mama balenda etaki nzika ya kopola, etaki lolenge nini? Est-ce que mama balenda soki azalaki ndika ya kopola, est-ce que lokola azalaki ndika ya kopola babongolaki ye po akoma ndika ya malamu ou bien babongolaki ye te? Est-ce que soki abongwanaki kobongwana wana ezalaki raté ou bien ezalaki raté te? Nyonso wana papa analyste spirituel nde akopesa bino ba explication ya malamu pona kososola ya solo solo mama na biso balenda. Tosi tobaki azali kimbangiste te, ça c'est bien compris. Et pas ya baye bazali na mayele ya bonzambe. Alors misala na ye sikoyo il faut banda kolakisa baye ba comprendre kana retard po baye ba ete azalaki kimbangiste ou bien azalaki kimbangiste te. Pour le moment biso tozali kozwa ye lokola ndika ya kopola. Donc tokosala émission tokolobela pe sujet wana ya ndika ya kopola, mama balenda ndika ya kopola, papa Simon Kimbangu abongolaki ndika ya kopola ekomaki ndika ya malamu. Est-ce que mama balenda etaki ndika ya kopola kobongwana na ye ezalaki raté ou bien ezalaki raté te? Ndenge ye alobaka ete Nzambe papa Simon Kimbangu alongoli ngai bisika nazalaki akomisi nga bisika oyo, soki totali ye na liso ya bonzambe, est-ce que ezali réellement papa Simon Kimbangu mutu abongolaki balenda? Po papa Simon Kimbangu soki abongoli mutu, changement ezalaka na etamboli na ye, na emoneli na ye, na elobeli na ye, na esaleli na ye, na eyokeli na ye, changement ya mutu oyo papa Simon Kimbangu abongoli. Mutu oyo papa Simon Kimbangu abongoli soki azalaki ndika ya kopola akomi ndika ya malamu. Biso batu oyo tozali beaucoup plus na matière ya spiritualité, beaucoup plus na domaine ya spiritualité, toyebaka yango ete oyo azalaki ndika ya kopola abongwani akomi ndika ya malamu. Sikoyo question ezali nani ateyaki balenda, nani ateyaki balenda po abongwana? Parce que azalaki ndika ya kopola. Biso nyonso toyebi ete balenda azalaki ndika ya kopola. Motuna ezali nani ateyaki ye po abongwana? Est-ce que ezali papa apo? Est-ce que papa apo pe azali na compétence ya kobongola ndika ya kopola?
po ba niveau oyo mama na biso Balenda komaki ezali ba niveau oyo tobengaka yango lokola nzika ya kopola. Mais il faut sikoyo mutu oyo azali na compétence ya kote ya ye po abongola nzika ya kopola ekoma nzika ya malamu. Et soki papa Simon Kimbangu abongoli yo ozalaki nzika ya kopola okomi nzika ya malamu, misala na yo ekoyebana, makambo na yo ekomona na ya solo ete papa Simon Kimbangu nde mutu abongoli yo. Po kobongola ya papa Simon Kimbangu erataka te. Mais oya mama Balenda tozali komona yango eke nzika ya kopola babongoli yango me erate po ekoma nzika ya malamu. Parce que misala na ye, bizaleli na ye, elobeli na ye, esaleli na ye ya makambo ezali kolakisa kaka ete mama na biso mama Francisca Balenda azali nano kaka nzika ya kopola. Mama Francisca Balenda lobi ngai na bimana mutu boye comment on appelle ça, qui mon ameso ekangi ngai moko parce que nabimana mutu boye, nabimana mutu boye, nabimana mutu boye. Mama Francisca Balenda kotubela ya public ndengo wana ezali procédure ya bakimbangiste te. Donc il faut nano bakulisa yo bayamba yo, parce que banda ozalaka ya kobongwana te, banda ozalaka nzika ya kopola kino lelo biso ba analyste spirituel na miso ya bonzambe tozali komona ete ozali nano kaka ndika ya kopola. Parce que ndika mususu pe ezalaka omoni yango ezali ndika ya malamu, neti ndika oyo tata Simon Kimbangu abukaka oyo abukaka yango epanzani ezwi papa kupenda na elamba ya pembe. Ndika wana ezalaka nano ozomona yango boye oza koyeba te soki na kati na yango ezali ya kopola. Po yeba na ke ndika wana ezalaki ya kopola tango papa Simon Kimbangu aye abuki yango, tango baye kobuka ndika wana epanzani bopoli na yango oyo ezalaki na kati esote sikoyo ezwi papa kupenda na elamba na ye ya pembe. A partir ya wana nde papa Simon Kimbangu asimbaki ndika wana ebongwani ekomi ndika ya malamu. C'est-à-dire ndika ya kopola bopoli na yango ezalaka libanda na uniforme te. Ndika ya kopola to kopola na yango eyebanaka na kati par rapport ya eloko buma oyo ezali na kati. Mama Francisca Balenda ndika ya kopola est-ce que à travers uniforme oyo ye akolata nde tokoyeba ete mama Francisca abongwani, ou bien il faut to teta ye to yeba kati na ye poto sosola ete mama Francisca Balenda azali ndika ya kopola, ezali kosenga na bato oyo bazali approprié ba oyo bazali na domaine wana, ou bien bazali na compétence wana po ete bateya ye po abongwana. Po biso banaliste spirituel tomona ya solo ete ndika ya kopola ebongwani ndika ya malamu. Papa Simon Kimbangu asalaki yango na 21. Mais kobongwana ya mama Francisca Balenda etake ndika ya kopola nani ateyaki ye? Po soki alobi papa Simon Kimbangu alongoli ngai na esika nazalaki na komi na esika oyo, biso ba analyste spirituel tozali komona ke wana ezali kobongwana moko raté. Or que papa Simon Kimbangu na ba compétence spirituelle na ye akoki kobongola mutu raté te. C'est-à-dire raté mutu wana abongwani me abongwani malamu te. Non. C'est-à-dire il faut sikoyo biso ba analyste spirituel tokota na ba congé spirituel, tokota na ba réflexion spirituelle très approfondie pour to lukato sosola banani oyo babongola ki mama Francisca. Po biso tozali komona ete kobongwana na ye ezali raté, ndika ya kopola ezali raté. Alors il faut to yeba ezali ba papa apo, ezali ba papa Tracy, ezali ba papa na biso tomonaka oyo ba yebisaka ye makambo loba boye ezali nde tozali na ba recherche. Je crois que mikolo ekoya tokoya na ba détails très approfondis. Boye ba ke oyo azali koloba azali analyste spirituel et journaliste d'investigation. Awa tokoya soki to bimi tokoya mabe, tokoya na ba liste ya bato mususu, tokoya na ba recherche mususu très approfondie o tozali koyekola pona toyeba bayeba infiltre kilingomba ba source na bango ba racine na bango eza ko uta wapi, et puis banani bazali ko pesa bango ba matière, et puis banani bazali ko fabriquer le bango ba makambo po baya koluka ndenge nini ya ko dévaloriser œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Wana ezali mbela ya analyste spirituel Gilora Lobela. Mingi bazali ko tuna papa okimi ozoyokana te ozomona na te.
analyste spirituel azali ndenge tolobaka tosalaka émission pona kosepelisa batu te tosalaka émission oyo ezali lié na spiritualité esengaka ba discipline spirituelle esengaka ba méditation spirituelle esengaka ba concentration spirituelle yango wana moma moko tomonanaka soki nzambe apesi biso ordre apesi biso nguya apesi biso devoir ya koloba ete kende mission na yo ezali boye lobela boye sala boye tolekaka topesi pe ba explication makambo tolobaka tozalaka na posa te batu bapesa biso raison na même moment oyo tozali koloba yango ou bien bapesa biso raison sur les gens toyebi ete makambo oyo tolobaka ezalaka makambo ya solo ezalaka makambo oyo nzambe apesaka biso et puis mingi oyo bandimaka yango te bayaka kondima yango na retard papa analyste makambo abandaki koloba toza koyoka pe makambo ya Brazza bato babengi biso na France na États-Unis bato babengi biso meme na Congo papa pourquoi oza kolobela makambo ya Congo Brazzaville te pesa biso un peu ba analyse par rapport ya situation ya Brazza bo biso pe tosalaka ba analyse par rapport ya ndenge bato baza kotindela biso te est-ce que nzambe apesi biso déjà ordre ya kobima par rapport ya congé spirituel au tozali nango ou bien ba méditation spirituelle au tozali nango c'est ça aussi le problème ba problème ezaki ebele depuis ba problème ya ndeko na biso Jospin Loanga fallait to bima menzamba lobi zela tozana moment ya observation mayo si lobi ezali ebele totala nan mayo yo lobaki ezali ko salema ou bien ezali ko salema te mayo yo lobaki ezalaki ya solo ou bien ezalaki lokuta to sala observation période ya observation tellement makambo ezali ebele otolobaki yango pe observation na biso ezali kozwa tango mulai pona kotala maye tolobaki ezali kosalema soki ezali kosalema eloko nini tokoki lisusu kosala pona ko multiplier ba effort par rapport ya oyo tosalaki po ete par rapport ya oyo tosalaki ou bien oyo tolobaki po ete likambo oyo ya tata Simon Kimbangu lokumu ezonga epai na ye moko tata Simon Kimbangu kianga. Donc voilà batata ba maman makambo ya koloba ezali ebele ba makambo ya Brazza ezali ba makambo ya bandeko na biso ya 26 ezali toko parler sur ba oyo balobaka ngo ba preuve moko toko parler sur ba makambo moko ezali très profond administration ya Lingomba toko kota kuna toko kota vraiment makasi surtout na administration ya Lingomba et toko kitati na se bisika nini oyo tozali komonela ete mbeba ezali to mabe ezali oyo ezali kosala ete Lingomba ezala na retard ya makasi biso tozali ba analyse spirituelle soki tolobi tozana congé wana ezali te ke tofandi toza kolala tozali na kati ya mabondeli tozali na kati ya ba recherche tozali na kati ya ba diagnostic ya makasi par rapport ya maenyoso tolobaki par rapport ya mazali koleka na kati ya Lingomba etango tokobima tozali ko rassurer bino ete bokomona ete tokokota na ba makambo vraiment ya makasi ya kati ya Lingomba na biso pona kopanza poke na ndenge ya mabete parce que biso toteyaka kopanza poke na biso ekozala na sens ya koteya mutu na mutu esika azali akotire part na ye de façon que tobongisa na kati ya Lingomba banda na administration tina se biso ba tozali kotambwisa ba mouvement association ba service surtout na ba service parce que infiltration ya makasi ezali na niveau ya ba service tolobela ki likambo ya infiltration au sommet de l'église lelo tozali komona infiltration au sommet de l'église tolobela ki likambo ya ba mouvement ya sécurité ba faki MSSK ba ndeko na biso ya ba SPC ba surveillant ba tuebele o basalaka na service tolobaki infiltration ezali lelo tozali komona maye mazali koleka tozali ko comprendre ete oui papa Guy Laurent zalaki na raison ba infiltration au sommet de l'église ezali ya makasi nanya yebaki ete ba balenda ba oki ko pénétrer ti na niveau ya na niveau ya chambre ya mokonzabule tata Simon Kimbangu kiangani nanya yebaki. Imaginez-vous que balenda aza koloba azali princesse ya nkamba yo na ngai pe tata mama Kimbangu se tozali ko mipesa tozali kolanda ngana yebisaki bino
ezali na bato mususu na landaka, ezali na bato mususu to landaka te. Yo zali mondimi, oyebi ete mondimi oyo to yokaka, oyo to landaka, yango etikalaka na mutu na biso. Falo landa banzembo ya lingomba, okolisa kondima na yo, okolisa spiritualité na yo, ozali kolanda balenda. Falo landa banzembo ya lingomba, oye kopesa yo inspiration, ekotia yo a contact spirituel na tata Nzambe, ozali kolanda balenda. Me yoka eloko moko naza oyebisa yo. Biso toyebi na kati ya spiritualité. Soki ozali kolanda mutu, c'est-à-dire okomi disciple ya mutu wana. C'est-à-dire maye mutu wana azali koloba. Soki azali koloba yango na kombo ya Nzambe, soki azali koloba yango na lolenge ya Nzambe. Donc na yo na mutu wana azali koloba, bozali ba disciple ya Nzambe. Mais soki mutu wana makambo oyo azali koloba eke ezali na ba norme ya lingomba te to na ba norme ya bonzambe te. Donc mutu wana yo okomi disciple na yo. Kolanda balenda biso ba analyse spirituelle to lobaka yango ezali lokola kimbangisa ya koti concert ya wenge. Po kuna okomona ba bêtise, kuna okomona bosoto, kuna okoyoka makambo oyo Nzambe asepelaka na yango te. Meme ezali makambo oyo esengelaki peut-être elobama, mais oyo azali koloba yango ame spirituel na ye, état d'âme na ye. Moni tolakisaki bino la personne de Balenda, état d'âme na ye. Tolakisaki bino ete mama na biso Francis Kabalenda azali mondimi te. Mingi bandimaki, mingi pe bandimaki te. Mais état d'âme na ye, to mekaki ko expliquer origine na ye, kote autaki. Ba makambo azalaki ko sala ye moko asali ba témoignage. Alobi ngana azalaki ndumba. Tango na lobaki ete mama Francis Kabalenda azalaki ndumba, batu misusu bakomeli biso. Balobi ete te abongwana. Abongwana ki tango nini? Est-ce que abongwana ki tango autaki na libanda akomi kimbangise, ou bien abongwana ki tango akei na poto? Parce que ndenge azali na poto awa azali koloba ngana bimaki na mutubwe, ngana bimaki na mutubwe, ngana bimaki na mutubwe. C'est-à-dire biso tozali bandimi o bakoki kokosa biso lokola bana mikete tobotami na kati ya lingomba, ezali pasi po kokosa biso na makambo ya tata Simon Kimbangu. Mutu ata alati kazaka ba jeteki eyemba ba dirija eyemba elakisa biso ba lolenge ya ba personnalité ya bato. Mutu mususu akoki koya alati kazaka, alati elongi ya meme, alati elongi. Est-ce que biso ba kimbangise jusqu'à maintenant tozaka na difficulté ya ko comprendre soki mutu alati elongi ya meme ou bien alati elamba ya meme akoteli biso na lingomba, tozaka na difficulté ya ko comprendre ete mutu alati elamba ya meme to mutu azali na lolenge ya ba meme. Biloko wana epa na biso ba analyste spirituel elekaka te. Yango tolobaka yango ete etake vrai kimbangiste okoki kokosa ngai mbala mibale te. Soki okosi ngai mbala moko, deuxième fois ifo na kanga yo. Donc mama Francis Kabalenda na tala ye na bonzambe, na miso ya bonzambe, na yoka ye pe na mato ya bonzambe, na loba yango aoki kokosa ngai deux fois te. Donc bino ba ebotikali na niveau ya kolanda ye, bo continuer kolanda ye parce que boyebi ete na kati ya lingomba tozali na bakategorie ebele ya bakimbangiste. Bakimbangiste ya carton bazali, bakimbangiste pe ba vrai kimbangiste bazali. Un vrai kimbangiste authentique oyo ayekoli doctrine na biso, azali na maîtrise ya kinkulu na biso. Aoki ofanda liboso ya TV na yete to telefone na yete, azali kolanda Francis Kabalenda parce que ayebi ke akopengwisama na maye ezali kouta na kati ya mama na biso mama Francis Kabalenda. Parce que meme nyoka aoki koya na maloba ya malamu, aoki koya maloba ya malamu, mais conséquence ezali tango yo yoki okomi koluka osalela oyo ye azali koloba, est-ce que Nzambe akozala konta na yo? Yango moni etumbu ya Adam na Eve. Adam alobi Eve alobi tika na yoka nano nyoka parce que maloba ya sukali ezali na kati ya nyoka. Eve ayokaki nyoka tango mulai, ayokaki ye lisumu oyo etia biso na pasi parce que etia biso mokili na pasi ezali parce que mama na biso mama Eve andimaki koyoka bambela to masolo oyo nyoka bandaki kobetela ye. Andimaki koyoka yango, andimaki pe kozala pembeni ya nzete,
alobi nafanda nano pembeni ya nzete nayoka nano makambo oyo nyoka azali koyebisa ngai. Yoka ofandi na yo, fanda pembeni ya telefone na yo, yoka pe makambo oyo Francis Kabalenda azali kobetelaka yo lisolo tango nyonso. Fanda yoka ka etaki mondimi okopesa analyste spirituelle raison un jour. Merci beaucoup. Tozana tango ya méditation yango tolobi bo tenir biso rigueur te toko bima. Toyebi ete ba ange bazali na souci ya émission les analyses spirituelles. Ba ange bazali ko se poser ba question ya koloba ete notre analyste spirituel oyo apesaka biso bilie ya molimo azali wapi. Tozali batata na ba mama ba ange. Bozala kimia. Nzambe tata Simo Kimbangu Kiangani azali kotondisa biso lisusu na nguya, azali kotondisa biso lisusu na ba inspiration, azali kotondisa biso lisusu na makasi ya koya kobunda bitumba o tozali na yango na kati ya lingomba o ya infiltration bitumba o tozali na yango na kati ya lingomba o ya ba fabrication ya ba procès fabrication ya makambo ebele. Nzambe tata Simo Kimbangu Kiangani azali kopesa biso nguya, azali kotondisa biso lisusu na nguya po na koya kobunda bitumba ya makambo oyo yona ngai tomona kate oyo ezali koleka na kati ya lingomba. Mais Nzambe apesi biso facilité ya koyeba ko détecter, koyeba ba origine, koyeba ba source pe ko analyser yango na sens ya spiritualité pe ko pesa bino mba réalité na yango na sens moko réel oyo lingomba otolobaka yango ete na sous contrôle ya etambwiseli ya lingomba to etamboli ya lingomba. Tokoki kosala makambo te to lekela lingomba na mayele te. Il faut to sala makambo a respecter aussi makambo oyo lingomba ezali kosala nini ezali kosenga. Voilà. Yango ezalaki lokola moi message na biso na pokwa ya lelo par rapport ya bandeko oyo bazali ko benga biso lere nyonso. To pesi mbela ete mama na biso Francis Kabalenda azali ndika ya kopola. Tozali koluka toyeba banani babongolaki ye po bato azali koloba mama Francis Kabongwana nani abongolaki ye po papa Simo Kimbangu akoki kobongola mutu te erate ke abongolaki ye mais esimbi te. Jamais. Papa Simo Kimbangu soki abongoli mutu il faut mona ke papa Simo Kimbangu abongoli mutu. Jamais papa Simo Kimbangu akoki kobongola nzika ya kopola après remoko isu sezongi ya kopola. Jamais. Mama Francis Kabalenda azali ndika ya kopola. Donc ce qui a bon wanaki il faut yo na ngai ba etozali komona ete mama Francis Kabalenda abongwanaki yo na ngai il faut to lukato yeba nani abongolaki ye alongwa na ndika ya kopola akoma na ndika ya malamu nani abongolaki ye. Biso pe bakimbangise tozali lisusu na temps ya koloba te babongola biso tozala bandika non tosito leki etape wana ya kobongola biso bandika ya kopola tokoma bandika ya malamu non tosito lekaki etape wana tozali lisusu na droit ya kodemere bandika ya kopola te po papa Simo Kimbangu asi abongola biso de génération en génération bana na biso bazali ko hériter bénédiction ya kobongwana oyo papa Simo Kimbangu abongolaki biso. Bakoko na biso bakatisi ekulusu, batata na biso bakoti ba retraite e bamati bangomba ya ndenge na ndenge touti koloba na ebandeli awa bakoko mikala bazwi bafimbo ya ndenge na ndenge déportation ozalaki na Kisangani bamemi yo na place boye bamemi yo na est bamemi yo na sud toyebi yango ete 37 000 familles 35 000 familles o bazalaki a déportation toyebi ete 17 000 martyrs na likambo oyo ya tata Simo Kimbangu e tokatisi ba ekulusu biso tozalaki na mama na biso moko azalaki secrétaire ya bandoki na niveau ya Kisangani ayaki mama Ndahali ateyi baye bazalaki bandoki c'est-à-dire touti na ba étape moko boye o tokoki lisuko demere bandika ya kopola te mingi kati na biso toyebi mutu boye azalaki boye atika otali peke oui effectivement mutu wana atika parce que alati lolenge ya bakimbangiste akomi lolenge ya bakimbangiste yo ya obetelanga lisolo Francis Kabalenda azalaki mondimi abongwanaki papa Simo Kimbangu asala kabarate te une fois abongoli yo ekomona na miso ya analyste spirituel ete mutu songolo abongwani ya solo mais une fois pe obongwani te ekomona na miso na biso ete mutu boye abongwani te. Soki papa Simo Kimbangu soki papa mama na biso Francis Kabalenda azalaki ndika ya kopola eke abongwani akomi ndika ya malamu yo na ngai siko ifoto tuna nani abongolaki ye
peut-être azwaki mateya ya papa apo, est-ce que papa apo pe azali mondimi ya solo? Ah, wana il faut tomituna. Parce que tolobaki awa boye bato misusu bakotaka soirée te. Bakotaka église ya tongo te. Azali na chorale na ye mais akendaka répétition te, ayembaka à dimanche. Mais azali kolekisa journée ya koluka koyeba bakope ezalaka place nini na Lingomba, bakope esalemaka wapi, banani boye, tolongola boye, totia boye, tosala boye, tosala boye. Batu wana bazali, est-ce que mutu ya lolenge wana est-ce que azali na capacité ya kobongola ndika ya kopola eko mandika ya malamu? Moni azali na capacité ya kobongola ndika ya kopola eko mandika ya malamu. Po ye na kati ya Lingomba ayelaki tango susu kope. Ayelaki kope. Ye na kati ya Lingomba ayelaki kope. Akozwa tango mokolo nini ya koyeko ayebi kaka tata Simoki mangu kiangani olinga te ye wana soki okoti na ye na kinkulu, okoti na ye na bozindo, okomona ete bazali bakimbangisa ya carton. Moni mingi bazali bakimbangisa ya carton. Donc voilà batata ba mama bo tenir biso rigueur te. Moi vidéo il y a quelques minutes pour na ko rassurer bino ke tozali force ezali tozali koya pe na makasi nyonso parce que tozwi tango mulai ya méditation spirituelle, tozwi tango mulai ya congé spirituel, tozwi tango mulai ya ba concentration spirituelle pour na koluka ko s'enrichir lisusu na ba base majeure ya spiritualité oyo ko permettre biso tango tokobima tobima avec force. Mingi ya banzete ekokweya, tolobi yango banzete ebele ya babaoba ekokweya na kati ya Lingomba. Soki tobimi banzete ebele ya babaoba ekokweya. Bondimela biso toza ba analyste spirituel, ba journaliste ya investigation, parce que tango tokoya toyaka na ba preuve ya makambo ezali kosala ete Lingomba ekende liboso te. Batu bisaleli ya batu o ezali kosala ete Lingomba ekende liboso te. Yango toyaka na lolenge ya kote ya bango kolakisa pe ba bazali na ba responsabilité pona kozwa ba mesure ya kote ya ba barrière pona koluka maye batu bazali kokanisa na kuku ezala yango te mutu ekotambwisa Lingomba. Mais maye tata Simoki bango azali ko inspirer biso tango nyonso ezala yango ne mutu ekotambwisa biso na Lingomba. Merci beaucoup analyste spirituel Guy Laurent Lobela. Mbote na ba ange nyonso bisika bozwami nde tokutane na biso à bientôt. Tokutane na bino pardon à bientôt na ba émission les analyses spirituelles na chaîne na bino préférée Africa 21 TV. Merci beaucoup.